na 5 mois awa na nkamba na bapapa oyo nyonso euti koleka awa papa Mfumalongo papa Dangenda kuntima akikotya likambo ya kuwela bokonzi kaka bokonzi en 1988 wana tango accident salami na le 25 décembre papa Mfumalongo papa Dangenda lobaki ete nyonso ezali kaka ete ngai Dangenda nakoki te na bokonzi esengeli ete bayingela ngai Maman Clément na koreki boyebi likambo ngana très bien esika bozwilaka nzembo kuniongi ngiko demba na nzembo ngo Maman Clément ya mibale tata ungwa tata fingulu yensi akulu pamono mwana Merci. nyonso wana kuwela kaka bokonzi papa Dangenda lobieke nyonso oyo eza kosala mapwana nini ngai naza kokoka te na esika wana lafali bayengela ngai oui Maman Clément Momo mavanga mini mfumwa nkenda yi mavangu masatana tatange wamvana kisalu ngaumbe mbolo salu kya kukini ni tatanga banani basala kyo kubike fulu kwa buba vutukidi kwange muku bwako Momo mavanga mini mfumwa nkenda yi mavangu masatana tatange wamvana kisalu ngaumbe mbole salu kya kokini ni tatanga banani basala kyo kubika fulu kwa buba vutukidi kwange munku bwako tata ungwe tata ungwe fingulu yentia kulu tata kwa mimwanaku ngina yenkenda yekyadi ntima wetitananga tata mpila nkenda nkenda muntima me ubakubikile fulumu ya kwenzo buba salanga ya metata bavengi mampile isongele ndokya kubavisange yese buba salanga ya metata bavengi mampile isongele ndokya kubavisange yese deuxième zembo kunyongingiko kukendala dingiko ndiongaza kumpasi zitwasanga munza kunyongingiko kukendala dingiko ndiongaza kumpasi zitwasanga munza nani munza ya vimbale ndakuva ngembi vokadi tukidi kwa tatako ngeyevo nyongene ngeyevo tatale mpasi zikwizanga munza ngeyevo nyongene ngeyevo tatale asizikwizanga munza papa eskize saka na deuxième couplet
ndumbe wavwezoka ngeukuntomesa ndiongaza kumpasi zitwasanga munsi ndumbe wavwezoka ngeukuntomesa ndiongaza kumpasi zitwasanga munsi nani munza yavimbale ndakuva ngembi vukaditukidi kwa tatako ngeyevonyo ngeyevota tale pasi zikwizanga munza ngeyevonyo ngeyevota tale pasi zikwizanga munza banzembo ngonyoso mibale na lingale lobi nini kunyongi ko kokendala dingiko koyokaka mawa te koyokaka mawa te po komilelaka te po kolela na yo epesaka pasi na kati na mokili refrain nani na mokili akoki kosala yo mabe soki owuti epa tata te yo soki oleli soki oyoyoki mawa pasi ekoya na mokili moto mwindo azalaki eloko pamba eloko ya kocholama kasi moto akobongisa ye ezali yo kolela na yo ekopesa pasi na mokili donc ekopesa pasi neti neteni kote oyo baza kochola de place wana ekopesa pasi na esika wana refrain ezaka ndenge moko nani na mokili akosala yo mabe soki outi epa tata te yo soki oleli soki oyoki mawa pasi ekoya na mokili oyo mosusu bombo mavangamene oyo esalami tata donc accident oyo esalamaka bana jeteki oyo esalami tata ezali bizaleli ya satana tata yo moto opesaki nga mosala osundoli nga mosala na oyo ezali monene kasi banani bakosala yango bongisa esika na oyo bakufi na ntina nkombo na yo tata yokanga kofingama na kocholoma mpo ya ngai mwana na yo motema na ngai ezali na pasi mpe etutami nkendeke ntima otitana tata tala pasi na molimo na ngai bongisela bango esika na bokonzi na yo oyo basalaka na ngai elongo donc oyo toza na kati ya lingombo tosala na papa elongo oyo basalaka na ngai elongo nde bango nde basali makambo oyo kasi yo bongisi bo basala ngai ametata bavenge mampilei so lakisa nguya na yo bayeba yo tata yango wana papa merci ana ezalaki na 88 na le 25 décembre ntango accident esalami ti na 89 ndenge bapapa bafandaki awa koriki bino botoyembaka banzembo nyonso mibale wana mpona kokonsole bapapa bango nyonso misato na nzoto ya papa diangenda po banzembo wana eza kolobela papa diangenda kowela nde bokonzi ndenge mfumalonga alobeli yango na nzembo papa diangenda alobeli yango na nzembo ete mosala wana ye moko papa semoki mbangu apesaki ye kasi bakomi kobundisa ye wana nini ye azwaki ebonga ya tata semoki mbangu wana na 89 yango makambo yango ndenge papa semoki mbangu kiangani abandeli yango na bamessage oyo toyoki euti na tiela nyonso wana mpona konionga ndenge nini na bareseau sociaux ndenge eza kolekela nzoka nde esi eleka epai ya batata ntango wana batelefone oyo ya mokili mobimba ezalaka te nde nini ezalaka bajournaux nde ebandaki kotambola esika wana bafingaka papa mfumalongo na oyo bandeko na biso bali kosenga bolimsi na famille ya papa Ndinga Masakuba
sikoyo ekomi ya bareseau sociaux. Sika wana nde papa Mfumolongo anyongaka na 89 wana wana ni ndenge toyoki na esika na nzembo balobi ete oyo basali boye batu oyo baza kotambola na ngai, baza kolia na ngai, baza kolamuka na ngai esika moko oyo nde bakowelaka bokonzi. Eza boye te eza bongo papa. Nzembo nde yango wana. Zonga no mama Clément. Merci papa. Alors na manso yuti koleka awa solo quelque part eza komona nete bokonzi ya papa Simon Kimbangu Kyangani. Mingi tokolobaka ete papa Mbenza ntalobaka ete papa Simon Kimbangu Kyangani azala na ibonga ya mokonzi ya bulu. Mais ngai te. Et salamaka na 1959 ndenge touti kolanda bandeko na biso ya Ajax na bitumba wana tango nungu ebimike papa Lyangenda ye mokonzi ya Lingomba etumba ezalaka makasi. Mais papa Mfumolongo papa Lyangenda bango nyonso misato bazalaki mpe na bato na bango oyo babandaki kotia liboso ya mikanda oyo papa akobombaka eye komona na esika moko tango bitumba ye makasi bato wana balingi kose prononcer ke chef spirituel ye boy arme nini esalamaki ete elongola makambo nyonso wana nde papa Lyangenda asalisaka mukanda wana ezali oyo papa Luntadila en tant que secrétaire général na papa Jean Sala oyo avunda kama ulalaka pe notable na kati na bureau ya papa Mfumolongo nde bango basinyaka mukanda directement bakena Radio Congo na tango wana passer message na bango à partir d'aujourd'hui papa Lyangenda c'est lui le chef spirituel. Mikanda ezali tango eleki na radio mbala moko kaka na mokolo wana bakomeli gouverneur général ndenge olandi na radio ndenge eleki eza ndenge wana tobimisi papa Lyangenda comme mokonzi na biso chef spirituel na Lingomba ya tata Simon Kimbangu e makambo mpe ekendelaka ndenge wana. Donc soki ngonga ezalaki nde tobimisi mikanda nyonso wana ezali. Donc wana nde bapapa banda kolobeke etikali ba archive bakotungisa bino bakoloba na bino ke makambo nyonso nza lokuta yango balobaka ebobomba ba archive oyo yango nde mte kusunga bino tango wana makambo nyonso tango ekobima yango mpe emonani na papa Simon Kimbangu Kyangani ndenge tokolobaka eke papa Mbenza talobaka ete ekosalela boye ngai te pauvre nga kutu nakimaka likambo yango mingi banda na 1981 wana na inauguration ya temple le 12 février na 81 wana papa bapesinga mission wana namonaka ete mokumba wana eza makasi na kokoka te. Donc wana nga bana komona ke nakima nanga donc fuite ya Mahomet tango yokaka ete soki likambo soki te mais singa echamaki na kingo moye na boya ezalaki te na 1981 na 1991 va reprendre likambo yango donc après 10 ans en 91
benza soki biso toza te po wana esalamaki deja na 89 oyo foto tokomonaka ndenge batelemaka bango misato na liboso ya mausolée na porte eza na nsima bamusicien baye koreprendre likambo yango na 89 wana nga papa likambo wana eza makasi mingi oyo soki bino boza te ete emisa papa simoki mbangu byangani ekozala na nga mpasi na 91 wana papa mfuma mbanza ye moko aye koyebisa nga liwa to ozala bomoi fo accepter likambo wana nakimaka solo nakimaka abote kutwenda fwa yango accident twenda kosala na nzela mwanda kuna ale 18 février 1991 baba mfuma ndongo alobika kaba kazi mbenza kolo wavueti kakakadi yambo lilisoso kuleni jakatula dyakako tata wele kukambidila mudi yambo lilio ye papa simo pe ayaki kolongolanga na pasi wana po mfuma mbanza atindaka ye papa simo aye kolongolanga na pasi wana na boma alors tango ye kokoka totikali na papa mfuma mbanza tango papa kulu tatiki biso tozongisi nzoto ya papa kulu na mabele nde bango nyonso mibale papa mfuma mbanza na papa dangenda bala balobi na ngai yo mbenza kokoma susu te kozalaka awa bayebisi papa solo yo mpe okozonga te ezala kaka awa papa solo ya solo asengaka soki na kofanda na nkamba ya bapapa malamu nakende nani nazonga nani na Belgique nakangisa biloko na nga nyonso naya kofanda na nkamba me papa mfuma mbanza ayebisaka papa solo kokende te fanda nanu po soki okei okozonga noki te ya makambo mosusu mwaye toyebisa yo ekozala te ti papa solo peut-être akende kozwa biloko na ye na l'an 2000 soki nabosani te l'an 2001 ou bien 2 nde akende kozwa biloko na ye wana nde na likambo oyo batikelaka biso ngai papa mbenza na papa solo yango tokolanda yango moke oyo témoignage asalaki na 1996 wala ntango nga nabimaka tobimaka na papa mfuma mbanza toke Kinshasa papa simoki mbangu kiangani ye akendaka na boma na ntango wana mpona kotia fleur na nzoto mamaki nzembo na le 2 juillet yango tolanda naloba papa solo oyo bayokanaka na bapapa rituel qui doit peser parce que comme nous le savons tous, Nkamba est la base de l'église kimbangiste. Nkamba est la base du kimbangisme. De ce fait, tout se passe ici en Nkamba. Excusez-moi le terme, tout prend pied ici en Nkamba. Donc, tout kimbangiste qui se trouve dans n'importe quel coin de la surface terrestre a une idée fixée sur Nkamba, parce qu'Nkamba est la base du kimbangisme. Du coup, on peut directement dire que c'est là, à partir d'Nkamba, qu'on gère les âmes de tous les kimbangistes. Donc la responsabilité de gestion de l'âme du kimbangisme
c'est fait ici en Kamba. Si papa sort, par exemple, et qu'il laisse la responsabilité d'un Kamba, comme on dit couramment, la surveillance d'un Kamba entre les mains d'une personne ou d'un de ses enfants, c'est que cet enfant-là a la responsabilité de gérer toutes les âmes des Kimanguistes, pardon. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une grande responsabilité spirituelle que nous avons en restant ici à la place de papa. Alors Papa Solo, allons pas en pas. La spécificité par exemple du travail de Papa Simon Kimbangukenga. C'est un peu difficile à en parler ici parce que personnellement il n'est pas là. Mais ce que je peux dire, c'est lui qui a l'habitude de recevoir tout le monde, de parler avec eux, de les entendre et d'essayer de résoudre dans la mesure du possible leurs problèmes en l'absence de papa. Papa Mbenza? Papa Mbenza, c'est l'intendant, on peut dire, c'est l'intendant de Kamba, ou bien l'économe auprès de papa, parce que c'est lui qui gère, comme on dit couramment à Lingala, il gère le ventre. Okati yangu kweka wana bongo bolandela ngo kasi yepe papa Solo ayebaki ndenge nini papa Mfuma Mbanza abandaki kotambusa biso tolandi malamu batuni question mpona papa Simon toyoki poste nini esika nini atiaki papa Simon amitiaki te. Donc nde papa Mfuma Mbanza aza kotinda ye biso oyo tovivre na papa Mfuma Mbanza ndenge tobanda kozalela biso misato papa Simon ngai na ye papa Solo, surtout bino bamusicien boyebi. Donc papa Solo esika wana abombami te, akosi te, alobi likambo nde nasuka papa Mfuma Mbanza na mikolo ntango ekomi pene po ete akabola nzoto na molimo, ngai na faso na nga akotisaka nga mozoli oyo ayebisaka ngai wana ngai moko spirituellement. Bakotaka mpe na papa Simon Kimbangukenga spirituellement ya bango mibale. Ye moko pe papa Solo akotaka na papa Mfuma Mbanza. Petango azo kokotsa biso wana ezalaki teke biso nyonso mbala moko. Tokofanda na biso mkolo wana so ya yo mdogo. Nde mkolo ya suka na le 14 août wana l'an 2001 nde aki kokotsa papa Arma ya bango mibale kaka na papa Mfuma Mbanza. Papa Arma tunakanga Kambenza nikambongo elaki sine bozalaki bino mibale kona nga moi na explique yo exact. Nde na le 16 août wana na 4 heures du matin pour avant que toka bwana na 21 heures wana ya ngala ye komona soki ndenge nini wana me papa alobi eke bokende na bino bo tokende ntango tobimi e papa Mfuma Mbanza abengi nga lisusu ntango nazongi ayebisi mambo mama etakusikilisa mbezeyi mambo muno papa nzeyi mambo fo bisi kusika masa kukadinza enzako muto yaki kolanda ngai papa Jado aza nanu envie na wenu toye na papa Simon Kimbangukenga na ye moko papa Solo toye wana le 16 août wana l'an 2001 à 4 heures du matin alobi na biso
ngana kuzala lisusu te tala ndenge bokofandela kasi yo papa Simo na papa Solo bokende kosambla na mozole tindi bango na mozole ayapisi papa Jetu yo kota bongsa bilamba po photo bima to kende Kinshasa ngalobi papa yo lobi kozala biso susu te me ndenge nini ozoloba ete bakanga bavali to kende Kinshasa ya bite ata nakufeli na nzela bozongisa nga na nkamba te to kende kaka tout droit na Kinshasa bon abengisi ba papa Wanzunga sa abengisi ba papa John na papa Simeo o bazalaka wana papa Kayombo asenga ka nzela akenda ka Kinshasa yazalaka te tango alobi na biso nyonso ba papa Wanzunga sa papa John babimi tutikale kaka biso misato ye moko papa na ngai na papa Nzinga oyo témoignage papa Nzinga sala ezali mukolo mususu to kobimisa yango oye mukolo mususu to yokaka ye awa lobaki peut-être na lingi nakufa nanga na boyi nakufa na témoignage ko sitozala kaka biso misato de sikawana bamfambanza muntu kulutwadisa papa Simo Nzambi mosi muntatu kakalanga wana liloba ya papa Mfumambanza Nzambi ukalanga mosi muntatu elingi koloba nini papa Kabemba bino buto oyibaka koyanela muke na bibi donc soki ngai naza koloba boye nazolanda makambo nyonso banda ibandeli ndenge papa afungolaki. Merci Nkolo elinkoba Nzambe azali moko mais na ba personne misato. Il y a 3 personnes à Dieu mais il y a un seul Dieu. Nzambe azali moko na kaboni na biteli misato Nzambe tata Nkolo Yosupe tata muli kusa. Merci. Kasi ayekoloba na suka tango boyebisa bango bamisusu bana soki baboyi na bango botika bango basala ndenge balingeli bongo nde ti na liboso bongo bakoyeba soki ninde koyela bango. Papa Nzinga senga ka bolimisi papa soki bana peut-être bazoko peta mabako soki ndenge nini limisa bango kaka ngana ndenge na lobi de ezalila de wana esika wana ngai te yelo bamare papa Mbenze et c'est vrai là on totikalaki na papa Mfumambanza ba musicien faut besoin la témoin na bandeko mingi ya Lingomba na kati ya Kinshasa. Tant tozokende Kinshasa tozokende tournoi na bakomini bazoko finga papa Mfumambanza onkoko aboye okangamika kana musala okangamika oboyi kotikala tana bana bazana très jeune ndenge kaka papa Mfumaloka lobilango na banda surtout tango tokenda kana paroisse ya Kanluka kuna nde bitumba ibimaka bafinga ka papa mubange koko aboye ba musicien babunda ka kuna na bato Kanluka encore Kanluka paroisse mingi abande kona fia grand bandondo Papa ngali bilo bolingi bitumba mingi kumeka nzoto papa ekumeka nzoto kasi be bitumba bimaka bakasi kula ba musicien bitumba ndengwana papa to bima papa lobi esaluki kingizi limono kyaka kisaluki betu tofutuka sibalemvuka kwao ibitumba wana esinaka
Les musiciens vivent très bien. Dès que tu vas table na papa Mfumambanza na kacha Kinshasa. Tangu ana papa nzoto. Donc, ezolema. Donc, na isika wana kakande na yokolo papa ndenge bukonzi na yo ndenge papa Mfumambanza apesaki yo wango na papa bango nyonso misato. Merci papa Kapembe. Éclaircis kaka na yego upesa kaka éclaircissement na isika wana. Peli kambo ya suka papa wana botongi Yerusalem. Abotongi Yerusalem ndenge lelo yo papa uza kubunda itumba wana. Banda l'an 2001 tina mukolo na lelo yo ndenge nini uza kubunda itumba wana. Ezali na makanisi na yo te. Papa eza na makanisi na yo te. Kasi bango misato ya bule. Surtout na papa Mfumalongo, papa Dengenda Kontima. Papa Simukimba Unkiangani ozali kobongisa ndenge batata balingelaki Yerusalem kozalela ndenge nini. Yango toyoka message ya papa Mfumalongo ezaka ya mukuse datina Yerusalem. Ndenge papa Simukimba Unkiangani aza kosenga biso kotonga Yerusalem ifo ezalela ndenge nini na monde entier ndenge nini ifo totonga Yerusalem. Ezali na papa Simukimba Unkiangani te, mais ezali na papa likanisi na bango. Toyoka papa Dengenda ndenge nini alobela kiango. Esoko pe bokai na nkamba bokona kutala misalo to sali kuna na bajeni na ngai wana antuka bazali ba ilombe. Ya solo bazali ba ilombe. Ba papa représentant na dibanga na mutuna tongo tongo na 5h du matin. Batu minene boy baka na kumema kadi banga papa maya kono bana bino lelo izalite sinon bosi bosali musalamu mingi bobongisi nkamba il faut to bongisi yango ezala la cité sainte soko kotukola yomoko bandi kubanga esika ni nangana bwana kamba te ezali esika ya petwa to bongisa muka na biso solo soko bokena nkamba bawe wakende kaina nute boko sepela tabate mbuka ngo bandiko kuma ndenge mususu tuke ko découvrir carte de l'Afrique na mabele wana explication dimanche na kisa na kamba to pesa explication te katina matete to pesa explication ya carte de l'Afrique e bimi na mabele na tini nini yango bimi na mabele or que en kamba to butami kuna ba mondele tangu bazala ki kuna ku médaillé kasi ba découvrir carte wana te kasi ejira kaka tangu tikana kusala mikolo 5 mois kuna ndenza mbela kisadi kamwana en tout cas parle bien pardon le lote on comme tata mwana pia du sens amen Tolandi te. Donc soki papa Simukimba Unkiangani azokotonga Yerusalem ezali na bolingo na yete biso nyonso tolandi ndenge papa Dengenda alobelaki yango ndenge nini fo totonga nkamba papa ele kango papa Dengenda alobi ete iyo kutukutu koloba kokala mingi te alobi ete kamba fo ezala vraiment la vraie cité sainte. Kama cité sainte, ville sainte. C'est-à-dire makambo nyonso ezalaka na kati ya ville sur le plan matériel ezala mwinda ndenge biso tozali papa za na projet ya mpioka il faut électricité ezala il faut mai ezala wana ezali ba caractéristique ya ba pour bayeba ezali ville il faut mai il faut courant il faut urbanisme c'est-à-dire ba balabala ba ndako il faut logement ba infrastructure nyonso tout il faut ezala dans une ville moderne
Donc en Kamba, sur le plan matériel, il faut surtout y a ville, en commençant par l'électricité et l'eau. Parce qu'à partir de l'électricité, vous avez un courant, il y a des allez, et vous avez une industrie. Beaucoup ça là, industrie, oyo et kobana pour assurer le développement ba misala dans Katina Kamba. Donc projet à papa dans Kamba il y a développement dans bango ndewa na papa. Et quand il a souligné qu'une ville sainte. Deuxièmement, sur le plan spirituel, une ville sainte, c'est-à-dire Mboka oyo ya kimia, Mboka ya mibeko, Mboka ya bolingo. Mboka ya losambo, c'est ça, et ma caractéristique, il y a ville sainte. Donc, et à la Mboka, il y a losambo, Mboka ya kimia, ya mubulute. Il faut être à la Mboka oyo batu bazali koya, kozwa mapamboli na kati ya Yerusalem. Donc, Mboka ya kimia, malgré courant izali, mais na courant tokoki kosala te ke toya kotalaka bafilme mabe na kati na Kamba obomba mino na kati na ndako na yo otie bafilme mabe ozotalaka ezosalama te makasi papa Mfumandongo alingilaki yango ndenge wana te. Donc alobi une ville sainte, donc bato moko bamipesi na mabondeli mpe na misala yango tozali koloba pe kosenga na koma papa Simoki Bambianga message nyonso ya tongo ete mabondeli pe misala. Donc ville sainte, donc ville, donc makambo nyonso ekoka kasi to boya makambo ya mabe ya mosoto na kati na Nkamba ya mobulu te. Biso mingi tokomi kaka osali mbeba bima na Nkamba bazobenga na bato Nkamba bazobenga na bato te me bizaleli ya mabe yango te tokosala na Nkamba eza boye te. Eza boye papa Mfumandongo talobi yango, papa Diangeni talobi yango, eza ville mais ville sainte, makelele koswana ekoki kozala te na kati na Nkamba, koswana ekoki kozala te. Papa Mfumambanza aye kobakisa vilo ya onzo inki lisumu ezali kaka lisumu libunga nyonso osali mbeba nyonso ezali lisumu osala na kati ya Yerusalem te. Amsusu afingi kaka mutu babimisi ye na Nkamba kofinga eza lisumu te eza lisumu. Olepo osenga pardon, osengi no pardon te ofingi mutu. Donc papa pona ngai ba commentaire na tie amate nyonso tšikoleka nde yango na silisi na nga boye komba tata mwana pe tata molimo osana. Merci Papa Mbenza. Tolande pe maloba papa. Ajax, là-bas papa pasteur, merci. Tu vis que l'air est cueilli. L'eau est peine à tongo, on a mis ça. Ma bonne de zanga raté. Bon, bien bon côté. On a trop de la tumaka mususuté. Oui, tikali mikolo goya. Kasika na ma bonne de potolonga. Tosilisi na pamba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Bajenoye Bika tokubike no monko twatonda lusiku musutu tambudi kwa tata Nzambi musola kwa sei mwana tata mwana velela
Mukumbwa se. Ye mwana. Ye tata mwana vele. Va protocole, va protocole. Présence, batata na ngambo, mama na ngambo. Présence. Batata. Présence. Batata, présence. Présence, batata, maman. Moto sani na bango. Batuna sani na bango. Présence, Kodja Israël, Faki. Présence. Nansinsai na bino, nanzemo na bino, mukonzo ya Israël, Koro Yesu. Bon mukonzo ya Kambarani. Papa Siboki Mbangu Kengani. Yerusalem ya Sika. Wana mbengo. Présence batata. Sanya ngoma. Sanya mshoko. Présence. Ba retardataire, présence. Pesa nyonso tozali na yango, nyonso mbongo. Eloko nyonso ebongisaki tia na sani mbala moko. Nyonso ozali na yango leka na sani. Kaka na sani ya présence, pesa nyonso. Nyonso tozali na yango topesa. Nyonso zala ngo chambala mo. Kamba oye. Papa alobi boye ntsinsa ni mobimba yangwana. Donc nyonso tozana yango totia kuna nzembo zobeta, totia mbongo nyonso tozana yango. Batata na bamama eza te, donc nyonso tozana yango totia soki faki esili mabonde litokei. Banani babiki. Ali, nyonso sala ngo wale. Do vide mbala mo, sembala mo. Honorable. Moko. Banani babiki. Banani babiki. Amego. Nyonso sala ngo chambala mo. Kokolo. Sana batata yango ya. Nyonso sala ngo mbala mo wali.
Ba retardateur, ba retardateur. Ba retardateur, ba retardateur. Les retardataires. Kamba oye. Tosepelite. Kitoko Tofonga mina makambo ebele. Na ba épreuve, ba message na toyoka te toyoki yango. Donc epesi biso susu kondima makasi. Eza boye te. Kasi mawa mingi yeke oyo bazotindaka ba odi yango ba misusu baza na bango awa na nkaba bazozwaka makambo ale bazokotindaka kuna. Wala tozongi na likambo mfu mbanzo ovilo wozo no isumu bakangi ndengwana ekomi lisumu wa ndengwana pe nyanzi makasi kwa abima na nkamba
eu ndo sali mbeba boy ko sala betum diansuka akalinkokela tusamba musola kwase ye mwana ye tata mwanda velela tuvutu lifunde na matondo mu mawonso no matutambuli munkokela lumukya wo tangu ifweni pasi kutovamba beti betu tuvamba nanga nge kuvamba na ebetoko wenda ye mwana ko mosu mosi votu lweki muluvuva muntu bwana vinga kenzwandi katuna kondoko mufuka mai kuvutulila funde la matondo muzola kwa sei mwana tata mwanda belela nsambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yo zola kwa ngitata nzambi wasi yo untwadi wa ngitata mwanda wa velela bika kwa masikilanga mwaito kwa yelevu se ye mwana tata mwanda wa velela amen twende nukiambote tondi mingi na ebiete bozalaki ebele puna kolanda biso awa na ratelki utankamba Yerusalemi bandeko bayoki pe balandi na biso ya ratelki boyeba ete biso bandeko na bino tozalaki na bino ebandeli pe tokomi na suka pona koloba na bino lisusu nini pamba te oyo bapapa balobi ezali oyo biso tobandaki pe boyoki ndenge ebimi na monoko na bango moko na poko ya lelo kasi ete ya biso ete ya ngai ete ya yo toza kolanda biso na nyonso maleki na poko ya lelo kamba esika ya kimia zala na bolingo mibeko pe misala nde omoni kembo ya papa na yango natiki esika epai ya papa Nzuzi Disque Dio botondi mamarite botondi bandeko banso batali po balandi ya radio télévision Kimbangiste tokomi na suka libondeli ya tata molimbi ya tata mopesi malako yango nde esukisi milulu na biso na butu ya lelo nzoka nde tozali lelo mokolo na mosala mibale omi azomi na minei sanza ya yambo mobu makoto ibale tuku ibale na itano tozalaki bongo na liyangani ya bilenge manso toyoki nakolika ete na bino na biso tozali banzeneneke ya maemonso mauti koleka bongo o boso ya ndako ya tata mokonzi ya bule balendisi biso bakebisi biso batalisi biso wana bayebisi biso ete esengeli tozala bana ya mibeko pamba te bato ya nyamunyamu bato ya bobulu bato ya kotia yikiki na lingomba basi baye makasi mingi mpenza na ngamba mayombe yango wana esengeli tozala bongo mayele bana ya papa Simoki Mbangu tosukisi bongo kasi boyebe te soki bolandaki biso na bokebi na nsima ya kamera tozwaki lisalisi ya boyo ya bino ezali bongo papa Dani Kisolokele papa Flori Kintambo pe papa Dieu Makaya yazaki bongo na mixage pe papa Cochon Timbambi Avanga elongo na elobeli babale babino mama Rito elongo na papa Nzusi Malanda George Disque Dur nde topesaki bino esengo tokutani na mokolo malobi mokoya botikala malamu ciao.